Daniela. Papa, tu as Papa, tu as le côté. Papa, tu as quel annonce. Pourquoi le pas de Simisaki? Dès la jeune fille, quand on va le bien cercueil, papa, je vais carrément. Il y a un mot, il faut pour s'affier la Mirasure assurance. Ça fait nini, papa. En plus, merci à vous. Et Zanini. Hein, Daniela, Zanini. Et ça, moi, il y a une initiative, il y a maman Mireille Kato. Oh, il y a un qui est ici. Il y a un conseiller, bâtonnier, sur Bazan Tinga. Assurance vie, il y a classe, il y a maladie, il y a nappe, il y a l'ivoine, maman Mireille Kato, Azawana pour la orienter biso, pour y avoir il y a pour ça. Pour biso, la carte assurance vie, tout ça pour se rassurer jour au jour. Et ma camarade, ne vous en trompez pas. Eh ben oui, hein. Arrêtez mes conneries. Il faut faire pour s'affilier. Eh ben oui, n'importe quoi, putain de merde. Landa idée, oh ya maman, Mireille Kato, Bokende. Et ça bien pour Nabino. Et quand Sunga Bino, Tabiso le Losuka Nabiso ne. Papa Dave Saki, Soka Simi Sebo, Toti Kaliba perdre. Bonjour, bonjour, Saline Abandekonya Sabalandaka, Eco RDC Nde Makambo. Un grand merci, naba abonné n'abso tout 2019. Et ça vraiment pour Nabino, babi 2019, Eco RDC, toujours mon salande, babi mon salande, nakata Eco RDC. Un grand merci à mon boss, Jean Tubo, Bonze, Tambi là-bas, Kokata, et Kokola, c'est Kokola derrière la caméra, Verdi Kiyoka 24 mise au point. Merci naba abonné n'abiso nyos, Obolandaka, Eco RDC, et ça toujours au Abino, Fanny Katale, a fille à Chochocho. Nalingaka chocho po ezaka toujours mboka na ngandenge dans lobaka pe ndenge to mesana. Merci na bande kono so bolingaka biso pe na ba abonné na biso nyonso ba o nyonso boza toujours branché, scotché, cimenté, bétonné pour na roza toujours na kata Eco RDC. Merci na ba o nyonso bo s'abonner na nte bo s'abonner toujours massivement parce que na kata Eco RDC makamba kitoko ezali na kata Eco RDC romona ba émission lokola télé-réalité et Lubu ya Bastar et Lubu ya Bikolo découverte et puis na ba enquête ezali. En tout cas, merci mingi à mon boss Jean Tubo Tuboba. Joyeux anniversaire à mon boss Jean Tubo Tuboba. Mbotama ya Jean Tubo Tuboba lobaka ba fetaka. Malgré connexion ezate mais papa, mon boss ba fetaka kaka. Un grand merci na yo moko balobi mama sociale mami Sachama Tuboba bi mama sociale salam salano ndenge sengel donc merci na musalo zo sala ezoko ba se kokoba. Merci na bino nyoso bolandaka Eco RDC a bongo Fanny Katalea naza bongo na kati ya commune ya Bandalungwa. Na kata komina Bandalungwa na yo luka nini mingi bino mo boye biso bomoni Katalea na kata balabala seke donc même na bina bomba moya ko bombe zate parce que domi arobimisango toujours arobimisane ka likolo na ngwana koloba il s'agit ya nini donc nde na yebo Fanny Katalea fia chochocho na elinde télé réalité ya Bibish Makoma o asepeli sakabino toujours na ba façon ne belé malgré azuma temps ya repos a omona na te menga lobi ki chocho ezaka mboka nanga to meka koluka makoma to tuna ye makoma mona na kate pona nini apanzaki libala ya nani o makoma mona na lisuute parce que chocho ezaka toujours mboka nanga yango na ndenge to landelaka to sala ba émission na biso nga penda chocho na kokota bongo te ifona luka mwa muke ko tuna Batumso bakima na bango caméra Yoka 24. Un grand merci à toi Bob Molema mon fils à moi et pourquoi pas na Merlin Niwa na moi si Pembe na kata Eco Press Nora Kalonji na moni Yoka to banda non boye avant to kota na place mso to bandi nanu awa to bandi awa baya kaka tu nous regardais et pourquoi tu nous regardais sors un peu alors viens non. Bota moi na français lobby je vous regardais non. Bonjour. Bonjour. Oh, mais c'était ta petite... Ah, c'est ta petite soeur? Oui. Comment tu t'appelles? Bonjour maman. Joséphine. Joséphine, comment tu vas? Ça va bien. Des fêtes? Ça s'est bien passé. Est-ce que tu connais maman Bibish Makoma? Oui. Elle reste où? Elle reste en face. En face là-bas. Est-ce qu'elle est vraiment gentille avec toi? Faut dire la vérité, faut pas mentir hein. Je ne mens pas. Oui. Elle est trop gentille. Elle vient chez nous, on reste avec elle, on passe la journée. Elle est très gentille.
Ah non, toi tu viens un peu. Yo, c'est Cabernet, viens non. Tu vas pas parler. Mais avant tu m'avais dit que non. Mais viens alors. Bonjour bébé. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Acacia. Ah? Acacia. Acacia. Acacia qui? Mbouini. Mbouini. Acacia. Tu connais maman Bibi? Oui. Elle reste où? En face. En face. Alors, viens alors. Maman. Maman langa yo zo kimo zo tindike langa ka bana ya maman yaka pardon. Maman a besoin no bana bazo kende ka bazolo bazo kanga munoko. Maman, s'il vous plaît maman. Ça fait rien. Ça fait rien hein? Toi même tu as vu que ça fait rien non? Moni maman. Moni que mon abé ça y a bonjour maman. Ouais, bonjour. Comment nani maman? Patricia Boka. Patricia Boka. Maman Patricia telanga caméra na ndenga mabete. Toto zaka toujours mboka nanga na anakati ya quartier na bino na yekoluka o azabongo mwana mwasi moko asalaka théâtre na kombo ya Bibish Makoma. Na si lokwa bana déjà bayebi ba bia pasaka tane awa. Mais yo moko en tant que maman. Ebi mutu nyoso azana mabe na ye. Azana mabe na moi so ko to bomba mabe batu mingi et daka batu na ko changer te. Mais tant olobi mabe ya mutu devant écran boé et ça la bien ba fal ni tant ba obenga et ça la qui a changé. Parce que maman pona yo mabe ya Bibish Makoma ezakani. Ah. Pour ma bé, on a un angoté. Ah maman, maman, maman. Aza ndekolanga aza voisine tokuta isika moroska ko vanda ya ofute là mais na zuela na mabete. Ut na quartier ngo kutunga ne yende plus moi malamu auto solo la kanaye aza c'est une fille bien, aza sympa, aza vraiment gentil, aza vraiment bien na quartier au poste zaza. Il y a vraiment une fille qui est bien. D'accord. Maman, par rapport à Moussa, est-ce que le beau conseil conseil ni yo pesa? Non, pour nanga na conseiller kaka bon à continuer. C'est ça Moussa lonza mabinga ipona e que nanzila onza nzamba opamboela e à continuer à que na musika que na liboso nzambe apambola e nango. Soki eza yango vraiment nzambe ezanzela kosungama na ye en tout cas que non liboso po lolenge na ya kozala déjà na théâtre c'est bon. D'accord. Maman na sur toza 2019 ozanga kopesa 3 personnes na yo mbotete na même bazali na kata mboka même bazali banda mboka. Bon nga vraiment na neti na kini boye na pesa kaka bandeko na nga église na ngai hein. Église ni? Église na kine Naza Elik, Naza Med, pasteur Joseph Movele, pasteur Joseph Nanga Ngandu, église Nanga, en tout cas vraiment la messe en église na Potonde, Naza pe na famille Munene Zakuna, famille Boka, nazo garder la motema, na kanisa mingi, Zamba pambola mabisika bazali, bon na ba ndeko na yebi kuna, ba Armelu Azali. Armelou, oh, ya wapi, producteur Armelou. Producteur Armelou. Na PCP Mbote, pour azape parmi na kati famille, Nzambe apambola ya kanisa epe. Na PCP Fontaine Mbouini Mbote, bazé belé, ndeko kuna bazé belé. En tout cas, vraiment Nzambe apambola bango, mbola sika malamu pona bango. En tout cas, on a sepelé koloba. Merci maman. Il y a aussi des gens que tu peux saluer aussi. Oui, je veux saluer mon pasteur Joseph, et mes amis de l'école, mon professeur. Mais il n'y a pas de nom des amis. Comme mes amis, il y a Abigail, il y a Ketia. Ketia qui? Vraiment, pas, je ne connais pas vraiment son nom. D'accord. Je veux saluer Ketia, tout le monde. Je veux saluer ma tante. Tantine Nina et mon père. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Toi aussi. Je veux saluer mon église, Elk. Je veux saluer aussi mes amis, Benel, Jenny, Prince et Emma Kalunga. Et il y a théâtre. Wow, très gentil. avec
T'as oublié. D'accord, merci avec. Tu continues toujours. Moussa les osa makaka tobi Eco RDC toujours makasi toujours liboso. Un grand merci à ma maman Brigitte Nkongo monté mais à papa Willy Nkongo et pourquoi pas à maman Jackie qui là ba moi ça mwinda leki mosaka na elengi. Tozo continuer. Na moni pe bo gosse mo za awa ba lobaka que surtout mi bala hitoko ba sola na bango kaka. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé très bien. T'es dans la caméra kombo nani? Ready. Ready. Ok, papa ready. Na sur aux arcano déjà na quartier na avenue biso toza Eco RDC to sala ka émission na biso mais lelo moko na lelo to sepela to sala na kati ya commune ya Bandalungwa et pas ya mwana mwasi au Bibishi Makoma. Ya oui biso to lo baba vérité ya batu et ça la bien pour na muto changer côté défaut eza et bonga ma côté bolamu ezalaka e bakisama toujours. Na ebité soki bozalaka na na kati ya quartier azala na bino ndengeni parce que ça ba comédien mso bazaka fier hein o kapina comédien zo mimona yende comédienne pas zo mimona yende donc azo tout atolo na ndenga jete ce que par rapport à yom tozala na comédienne oyo ya Bibishi Makoma bozala ndeni aza ser moko tovani awa trotte mais komona ego asola bien asola penda bien oyeba te ko ya artiste to za artiste ta sola na ba tout bien. Bon conseil nini on peut essayer par rapport ya ndenga zaela le quoi zalaka déjà bien conseil nini yo peut essayer par rapport à ndenga zalaka na bino déjà bien conseil ne ko zala abeba to a continuer ou bien atika la na position wana. Bon conseil na ko pesa ye azaranda za bongo te mais abakisa suko za malamu et ça bien asola sou bien li suka ndenga solaka et ça les bien fort donc ye oye bakute ke bwana artiste na quartier donc asola bien. D'accord. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Naya siko zanga ba dédicace non pesa batute le quoi tozana année 2019 année ya sika batu nini oyo tombeli ko pesa bango ba mbote na yo ezala kaka 3 personnes. 3 personnes apesi mutalboso na pesi venanga Jojo Muya na pesi suso ser nanga Renate na pesi na Lina Kazadi la Queen Foundation Kazadi na pesi suna Gina Kazadi. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tozo continuer toujours na ba ndekonyo so bolandaka Eco RDC wana monto ke ne penda to ke luka moyeni ni ya kokotaka to kota penda to kuta Bibishi Makoma bon et ya petongo to ebité est-ce que ngape chochocho zana on toujours mboka nga parce que na ça sans chochocho mawa plein tozo continuer bon balobi Lorette Chibobo mwana boss aza boss Lorette Chibobo mwana boss aza boss balobi ba bonne année na Edith Nyande ya ba Edith balobi bakotaka ya fa otala raso pe mbo azali yo za simatomba olandanga na yo mona na te no va porter tikali polele c'est que mbo azate ya fa ozela na fa otuna yo zo kotanga ka bongo. D'accord, tout le monde peut mutu mususu azali bakota kaka basala ka musala bonjour. Bonne santé maman. Ya baya kaka ya limbisa biso. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ça bien. Kombo nani? Myriam. Myriam bwana mbote awe. Ya po na bangela nde lupende babi lupende mama nanga yom to vanda awa osal pa mona Bibishi Makoma oui Bibishi Makoma elle est bien azandeni non aza n'est bien aza bien te yosko to sola biso mbale kisongi songi to sala biso mbale oui beza ba yam so na kati alpa mbo vanda bon le pa mo mais soit le bako selo makambo to pas tinda tinda ka ba mo ba ya ba za bitinda ça elanga bo son selanga bo son sambo ya za bongote. Bon, en fait, Aza est un peu brutal, mais ma moussous Aza n'est bien. Brutal n'est-ce nani? Brutal n'est-il, par exemple, son n'est-il lobby n'est li cambo, Aza un peu maman brutal agir en maman quoi. Ok. Donc ça la réaction maman quoi. Maman quoi. Est-ce que conseil ni no PC? Bon, conseil Zaka que ceux qui li cambo ça,
la maîtrise. Avant, on a décision de réagir à réfléchir. On a dit comme le Canada, malem. Vous avez battu nous recopier ça bambote na yo. Ah bon, on a plus kambote na famille na mobimba. Famille on ezanga kombo ya. Bon, on a plus mbote na grande sœur Bozi, na plus mbote na bon battu nyo sokara. Kombo famille na o. Kombo famille. Ah na plus bon nyo sokara boy no tanga kombo famille. Obombi. En tout cas babi mikolo batu ba obomba ba kombo ba famille na ba. Nga bomba ate. Nga bina fani katale ya putu tu bois fani na bomba ate. Bonjour bébé. Bonjour. Siko yo banjo sekanga pwani. Te na te. Oh, sekinga nga muni o sekanga yo lobo seki. Te. Kombo nani? Kombo Riti. Riti taila nga kamera. Conseil ni no pesi ya bibishi makoma. Bon, la pesi conseil eza boyine tu ayoki likambu donc yazwi kamba moka kuti eza bonte. Avant kozwa likambu fota nanu eza na ndeni. Avant ya kosilika. Avant ya kosilika eza te kozwa likambu moka na bruita eza be makamsusa za na bien. Na mswaza bien. Conseil ka opesi yangwana. Opesi mbote na banani. Na pesi mbote ya Miriam, na pesi mbote. Ah, yuni ya no minge. Na pesi mbote na cancer na ngaya Bozi. La ba famille na ngai na pesi bango mbote. D'accord. Merci beaucoup tous continuer ko kende. Un grand merci Babi, hein, Abiyer nanga, Babi Karine pala ya ba Karine ya umela fanda na ngwende na yo et pourquoi pas na yemoko mutasala rakeno suka Fani Katale za la propre donc Fani Katale ya cha ba planta milai Leslie Mbombo Kante. Leslie Mbombo Kante mabamba bon fo mona kana ba salon moko bien o mona moi ça ça péri ki lokola na machine azane mutu mwindu mo ça péri ki lokola mundele ndako ngopenza yango pema ya moi kabe batu bazate biso beta ka banda kwa batu hein Leslie Mbombo Kante senti. Oh bonjour papa. Bien. Ebima ta libanda tu bon bien ngo sukeli biso kana ndako. Likambu boka na biso. Teto kanga bino te biso to yena biso ka nde zaka musato sa eza Eco RDC nde tozo sa émission yango to yepa na bino. Donc to yeli lelo émission lelo yami na ndako na bino. Ah OK. Émission eza pour na spécial pour na mutu to. Oui, eza spécial pour na bibishi makoma. Aza? Oui, aza. Comment on donc yo te yana. Biso na photo tonga. Yo ndo amwa mbalo zana bibishi. Ah. Moni blom soeza soko bomba moi muta changer ezate. Mais soit to lo ba vérité mususu ba fan ne ba Hollanda et ça qui a changé. Ma beninyo yo muna nango bibishi. Mabe. Ah bengano na ndako te. Osale le côté. Soit benganyo ngamona eli na kamera to zongele suna kamera na verdict yo rapo abengani. To pe po gangeli yo mwani. Mona kina mabe minute. Bon. Ba mabe vraiment te mais alinga ka oloba ndi mingi. Ba mingi. Conseil ni yo pesi ekasi. Conseil na ko pesa avant loba il faut alandela na makambo. Avant loba il faut alandela na makambo. On papa mamsusu ya loba ayibini likamde zate abandika oloba. Ando ganga. Mabini ka mingi nde yango. D'accord. Ba dédicace no pesi na banani. La dédicace na pesi pa maman na Mado, papa na Torio, na balik na ici. Merci kasi to ronde ebité tokota. Yoka 24 mise au point. Tokoti. Bakota kaka. Bon, toko vanda. Bon. Na vanda na tana. Il y a l'alternance comme une étape. Merci. Le monde est déjà mon vanda qui a. Elle est d'abord géographique. Et vous allez constater que dans l'alternance. D'abord bengaye. Totala lelo. Soka yaka. Soka zala nanda. Chocho chomboka nanga. Atoloba malembe. Nekongo c'est Yuka. avec Bakongo. Et de chez les Nekongo à l'ouest du Congo, géographiquement l'alternance
étalé. Wow. Boni. En tout cas, yaya yeyo. Bibi Shimakoma enfin, hein? Yé, bonjour. Et passé. Boni. Bien que la brisque boy. Yaya biso msana biso zaka. Obima? Ah oui, non, ah te, c'est que Obima te yaya. Voilà, madame, oui, ça va, bon. Bien, Calais. Merci beaucoup. Okay. Je suis là. Bon, Zano, je suis là, oui, c'est bien aux Zano. Mais où mon anandete, même Nabilili, où mon anate. Non, non, ça m'a congé, moi, mouket. D'accord, Yambanga, quand on a déjà na coquille. Ça va, problème, t'es. Merci. Ok. Merci Nabande Kolon Sobalandaka Eco RDC Ndé Makambo volume moi mouké merci bébé Eco RDC Ndé Makambo babi joyeux anniversaire spécial hein bon anniversaire spécial ya mon boss Jean Thibault Bonze tambi là-bas ko kate kokola mon papa mbotama elam parce que zana nous bébé babi janvier o ezande mbotama Jean Thibault merci beaucoup na papa nanga merci beaucoup na Anto Straight Anto Mario, Motema Straight, Babi wana petite sœur propre, ya Jean Thibault Tuboba, moi ça mon ndele, babeba mindele. Nazongi awa, lelo oto yinde panayo, Bibi Shimakoma, Kale? Kala ko falinga, ataba 5 mois. 5 ans. Non, non 5 ans. 5 ans. Non, 5 ans. Te longoli ka ba 4 mois to timba mo 5 ans. Pour ne belé boy. Te. Otika combien? 4 mois, 5 mois. 4 mois, 5 mois. Donc, au bout de Baksa, on va mourir à année. Merci beaucoup, Bibi Shimakoma. Lelo toye pa inayo. Tony toyo be moi programme na lelo zandeni. Non, nazo bima na uti kutu da osa ndako na koti douche. Tika kana melakis parce que na malade. Après na ke copine nanga Alpha. Azana mo problème mo muke kaka. Il faut na kende kota là. C'est ça. Ce que to sandeni parce que lelo ondo moni caméra boy ezana yo télé-réalité lelo ezaya yo donc eza émission ya télé-réalité donc télé-réalité lelo ezaya yo yango moni biso toye epai na yo na tongo oyo siko yo kolobe obima bon loko ozokende pa camarade no caméra emema yo ememi oti epai ya camarade na po mezate ponte tokenda biso. Merci beaucoup Nabande Konyo Sotozo continuer toujours Bibi Shimakoma bato belé baby Bibi Shimakoma tolingi vraiment loko eza imbala ya yambo yo o leka na kata Eco RDC et Bibi o s'est présenté Bibi Shimakoma mariée célibataire mère des enfants à vous l'antenne. Ok, Bibi Shimakoma moi si ya mobali na ye mobali pe aza mobali ya moi si na ye tout a ye Bibi Shimakoma aza na mobali na ye. OK. Bibi Shimakoma aza mama ya mwana na ye nana mwana nga moko mobali comme ne wansi masiala ye wana Kasima Kopita azali Bibi Shimakoma aza yaya ya baleki naza deuxième na famille ya na ngali boso comme ne nana bote pa cheval blanc azana Paris na Lyon nga moko naza deuxième troisième na biso eza Anya Star aba Anya quatrième na biso eza Bosco Makoma ana Lille cinquième na biso eza Fallon moi ça Jano Bamba ba meilleur venaye Fallon tu me manques wana za leki ongal aibiki ya linga ke mingi azo manqué biso ça fait 4 ans à en France. Sixième na biso eza L'Oréal. OK. Yoka chocho zaka toujours mboka nanga oh ah moi ça jouer biso famille basta ko mobile ne yo Yannick Bangala. Ah donc moi ça Yannick Bangala. Yana chocho zaka mboka nanga makangu to mosanda. Te biso makangu pa biso na makangu te. Mama biso abeti biso 6 filles garçons moko. OK. Na basi nyonso 6 wana paka mwana biso moko suka kala mingi tekipe kaka arobala. OK. Ah oui, biso makangu za raté. Moi 6 fois zande valeur. Biso toza ba makangu poani. Este limbi c'est ça ka chocho c'est toujours mboka nanga boteni nga regate eza question. D'accord. Après 6e na biso eza Sarah Botepa. Azapé na Paris ça veut dire 4 ba na poto, 3 baza a. OK.
Merci beaucoup Bibi Chimakoma, tu es bien Bibi Chimakoma, ceux qui ont quoi so vrai non na yo parce que ba te belé ba Bibi Chimakoma ko expliquer so vrai non na ezara nani. Vrai non nanga o mama papa babotanga eza Aminata Kulubali Binda. Zana na ozanda Aminata? Ah oui, comme on vrai non nanga eza Aminata Kulubali Binda. Bon Bibi Chimakoma utela ouais. Bibi Chimakoma Bibi eza koko nanga o aboti mama nanga aza fanatique ya koko na ye. Koko nanga aboti mama nanga aza fanatique ya koko na ye yanga. Nda pesa nga komba Bibi. Makoma tozana kati ya mamba na kati ya famille Makoma. Moni kaka soki famille eza tana mikanda nanga presque mingi o eza ya poto kombo nanga eza Makoma. Wana mona ebiso leki nanga Bosco komone Bosco Makoma. Papa nanga za na Lille komone Mathieu Makoma. Belinda a pe na Lille komone Belinda Makoma. Nathalie Makoma za pe ngani Makoma za ça veut dire. Oh c'est là. Tokende moi malembe. Tchocho za toujours mboka nanga na lukana yeba. Tango zoloba Nathalie Pengani donc ça ba Nathalie Makoma. Donc ceux qui te landa bien Makoma nanga kansaka za par rapport ya Tolo et ça par rapport à Tolo té. Makoma amta buzobe to ebani. Micro siko ezenga. Ba question eza yo. Ngapela tuni kaka. Te kozelanga papa Kofi. Kozelanga Kofiette te. Merci. Donc, ngana kanisa keza par rapport à Tolo. Ok, Makoma est juste vraiment famille Makoma. Donc, vous avez ma famille. Ok. D'accord. Continuez na Nina. C'est tout. De combo ane weko zo Bibi Makoma sangi côté papa, côté maman, côté wane sali bon. Bibi Makoma. Oyebi ke to yebani bien. To yebani ko fani. To yebani do ezane lo moko elupenga te. Rien. Comprendre ouais. Merci. Bibi Chimakoma, so ina bina meka mom ke kotuna. Bibi Chimakoma au bandit théâtre na nenini. Pe na katsa ba artiste et comédien. Nana pesa ka elengi. Yo sala théâtre lelo poko na katsa théâtre. Fanny, yo mo da ti olobi nango ebinga fanatique nanga ya kanani. Ate kipe pola na kokumsa kai mindondo. To baza mama moko ata équipe poli. Nga Bibi na zaka fanatique na ye. Oyebi on banda kala émission ba tout na salle émission na ba ba ke na linga kamindondo. Façon na ya ko jouer nenga zalaka. Oyebi o monga pe na za bongo no. Chocho na loba moi trop mais na nenga ba bete. Ta na linga la loba kaka. To ateli kamba loba zate nga pona sani na loba net mindondo zala. Nga na ko jouer bo pesa na jouer il y a moi mal na rejouer mais il faut chauffer net mindondo mais son Nathalie année na bandi théâtre duré avant nabi série papa basa ça akufaka mais umeli to kana biso to mais umeli to ke pe ba 15 ans ba 10 ans et umeli OK c'est ça siko groupe aliboso oyo bandela to éviter soki obanda théâtre mbala moko na banzonzing groupe oyo liboso oyo esalaka oke obanda place oyo bandaka liboso ko travailler za groupe ni yakapa ya ngoma fiote sikana ko yeba bino ba ya na nga théâtre merci pour reconnaître ngana za bon yo ya na nga théâtre lo sako ngwana ti yo ya na nga théâtre sikana ko yeba bino epa ya ngoma kolongwa nanga na longwa ka pa te pa ya ngoma apona ke pa mama nanga le andaya na linga ke mingi ba vena ye kolongwa nanga pa ya le na longwa ka te tant maman komi na moi système maman ka pe maintenant on a parlé maman pe mi Natalika nga pe na linga trop ko jouer na zala na famille deuxième famille nanga zabino na yeko kende pa maman nanga via c'est ça donc ozo évoluer kuna ka ti lelo ou bien suspense ti lelo bonga nga longwa nga ko te pa le na zala kaka o nga za falite oh nga longwa te et pas le na za kaka so na kena tourner na retourner kaka et pas vie pending mo na longwa place ni donc au moins quelque part c'est quand nous ça bien mais ba rep oya raté mais du moins oya au tourner na yebi ko tourner na yebi ko jouer yo mo ti ovande obi ke Bibi a jouer ka bien et ya na film mo te bo pesanga oyo zana ba otik bo vanda ta pembe ba bini oh Bibi a jouer lo ma bien
Exacté. Toi, attends à tourner, attends à scène, répétition. Mais répétition, ils allaient bien fanny. Répétition, ils allaient bien. École, ça a bien se fait ma camusu oyo. L'aime ce mono zaki na ko lemba na scène lembate. Au moins il va aider me souper coco qui m'a au moins muke. Mais na répétition, ça a bien so en tout le temps. Au moins mais on a ta répétition te na tourna kaka na yebi. En tout cas, moi ndambu na yebi nyo sauter mais na yebi quand même muke ko jouer. D'accord. Merci beaucoup Natikio le temps au bongisa to pe misala mike zali loko la télé réalité le leza yo comme ça to continuer na yo. Merci beaucoup. D'accord. Maman. Ah, non, mais moi, la camarade. Ça fait si longtemps quoi que yo mo ka. Hein? Ni mo dia quoi que. Na yo ka. Yo ka na dia quoi que. Tu vois. Ya me like derrière ah oji. Oh me like. Hello, ka me like hein. Yo ka me la ne ka ji, mais yo ka tamta jite, yo ka tamta bien nkoi. Mutajite ka. Yo ka tamta nkoi. Ye na place kuta kwakea. Kwakea haujate nkoi. Omo ande mtolelo koi na fufu. Ya mama. Ya mtokoi. Koi na fufu. Ya mtokoi. Wana baswai. Yo ke kolone yeba. Yadi ami na jina ni. Ça va mon son qui me donne rien. D'accord. Osani. Non, yo ne vend sam non kimia. Ndongo za bongo. Arme lu kuta yebi ko changer te. Ozaka mtamu noko. Ennemi ngane toketa badeza te. Bana kocho ayaka kwani. Kwani? Papa, et bon papa sera boy moi. Moi na français kaka. Ye c'est quoi qui a boyo? Est-ce que loura boy a banane? Ka boy anga fa. Na biso mama solo, tout même wa. Pourquoi tu les makam? Na tika na hala titikal. Galutiti Marcelo. Na tika na e. Galutiti Marcelo. Motema ya Lili Muswamba ML. Mbele nini? Estomei de lasanha uma casa para mim. Acho que na primeira ele quis ter. On a un peu qui s'est entendu. Bah mais là, quand on ne sait jamais. Bon, on sait bon. Un numéro qu'on a fait ma peau, non, s'il te plaît. Où est-ce que hey, hey.
Toyota moto. Toko continuer na biso le temps ozotia maquillage na yo to sololaka parce que loko andengo le yo robima to sololaka à part ça Bibiche Makoma par rapport ya ba artiste nso wow par rapport ya ba artiste et comédien topé comédien nyonso yo mona part na nano monaka ajouaka makasi topé o asepelisaka yo Chachoche za toujours mboka. Tete wala bomingati. Tena bomio te, ça juste bango nyonso sila antume bango nyonso sila jouera bien, Exil jouera bien, maman nanga Theresia jouera bien, qui encore Léa, Via, presque bango tout. Camarade nanga Fatou Kayembe aba Fatou. Tide, presque bango tout ba jouera bien. Mais bango to na ba jouera bien ozotanga ka mo ba kombo moko te Fanny na lobi bango tu ko ke nanga na ndenge yo zo ngo kendelela ngate to zambo kana te yo zo ngo yinisa na baninga ndeni na lobi bango tu ba jouaka bien na tangi quand même ba kombo oyo mais ba jouaka bien bango nyoso nike jouaka bien ceux qui déjà producteur a bengi a lobi Fanny a ko jouer peso 3 4 5 6 rôles ça veut dire ayebi oza iti. Mais ce que yo monde ndenge zaka na piste, o monde zaka na tableau, nde to benga tableau. Soko jouer na nani na tableau, oh se sentaka très à l'aise. Parce que ça mutu msuso jouer na tableau mais on faire jouer ça. Et ben la sala nga bongo Fanny na raso yebi to tuna fi mamo boye o kala bazaka pasteur. Na lemba. Ngas na betela ka le solo to tanga kombote yebi a jouer sanga ma bemoro mais azolinga pene ko komisa te place yo zolinga komisa poka yebika no soki yo jouer lemso ba kotala yo akofula yo ndikande non na ko jouer nga jouer des tableaux par arme lourd des tableaux Fanny mais naza oleo naza nana na société nana nga pe lokote mais naza Bibiche soki lo na zo mo muke o lelo muninga o na defite zanda kunanga mingi yo yebike na monde théâtre bana ba boité. OK, tu vois ezanga parce que na linga ke eloko wana ozomone yango lelo zo futa biso mo muke boy mingi ba jouer sanga mabe azaki na posa ko jouer senga tebika so na jouer se Bibiche alekinga na kitoko akolekanga na succès ba ko tala ye na film onjoka nde yo za sie osala tourner belé bazali mais na ko tanga na kombote mais ezana mutu msusu soka bozo jouer na ye na koloba na nga kendaka pa mindondo tala na joana mama wana akuna tina kutu te batalai azakutu na tina te vie azakutu tina te ye moko na jouer na mtu tableau moko a fula yo tanga komuno tout le temps tanga komuno ozomona azotanga kombono nyoso sundia ta ndenge moko presque bate belé na joana bango o balingaka nga ti lelo ba jouer nga bien ba fulaka nga po ba munanga masasi na joana masasi bloga bijou la reine a jouer nga neti kutu neti a joana nga kala neti a yebi nga kala ça veut dire azotala eza masasi te po masasi yebana na ana succès na yebisa nga Bibiche na contribuer ni na succès masasi ou bien na longola comme na succès masasi po ba yeba ba koyeba ke kaka ye kutu denga kuna ngana bano diembela tala sima masasi mutu moko atala masasi masasi wana nana ngo fiana ozomona mais ba misusu ba jouer sanga mabe donc bombi noté na bombi te ngama na déclarer na kepa producteur ngabi ndeni osala ngabo ta yo olingo benga ye déjà benga kentel po tanga kombo na atanga te place azayebi atanga te ouais ça na film ni ne baka film ngo boizalaka ya to joa ka ngona na ngiringir to joa ka na ngiringir koto na biso to ake belé
nani azalaka comment on est na Sundiata azalaka Piro azalaka toujours rebelle mais makabona la babato ba jouer le film ba yebi non ko sauter Fanny Makoma plaira na joie mabe na joie mabe te mato jouer no bien ba otanga kombono te ba ling o bi mandeni ya yeba nane déjà star salamane déjà aza tina no te place on ngata kombono oboka bato merci par rapport à film au sala eza à propos de Bibiche Makoma soko za tana moi aux ana mémoire ya ko yebisa biso au sala combien de nzonzinga l'équipe belete obi maram supe na montu montu comme peut-être ozona maram susuti l'équipe belé mais film nini kasi o efula ka lelo ezala ke Bibiche Makoma ba appel à porter comme encore elle a ka poisa na joie de tableau Fanny yo pe kaka baboya babomba biso ba yo zape na posa nati na posa ozala te ezaka exide na domaze bando lobanate siko ya fioti ngazo mtumsu manager ebisi te person na manager na ngai manager te fioti zo bibishiko wana biso tout dans la to sala répétition exide la zalaka domaze ngai ba to ba tito jo wana jo kane ba kolo film bazala ba biso to répéter la place théâtre passé ya to bomanje to yo yebi na film wana ya ngoma e bon répéter te kende na moi oui biso to répéter mabenga muta déranger mo batindanga la moi na likolo kuna na telema na moi po nini na dérangeaki njo ndi tito répéter ana suka film bo pena ba bengana bakenda na bandali nzamba la raté exina domaze bazamo ba rankine moi mike ba oluka sikoyo domaze exini na ko jouer po exina ba ka jouer nité manager bisi yango mabite yango tiaka nani Makoma yango maboyena Makoma ko jouer te yango obika yango masolo bi no e pane no tina mona ka ba benginga des tableaux pour nga on a cassé na okete na 3 na 4 okende na combien de tennis ya ba 6 te encore nzonzinga kaeze c'est ba bengi yo ata ba bisio donc 3 tableaux yo meme de là ya na mema 6 kotaka o jouer mbali boso na mema bilamba ponga batalo nga batata te bele ba ndo de fa bilamba pa na nga ah bon oui ayi ba yebi sika baza banani baya nanga oui chocho mboka nanga banani ya nanga pena na kotaka kombote ayebi place azali ayebi na bibishi pesa bilamba na tourner na obimisa wana na ofana kitambo na obimisa pe bilamba nanga valise mo bimba ki a tourner OK wana za ya nanga ibina linga mingi ayebi so tale mission ababishi abi mamba solo OK na kipa na tourner des tableaux na mimi 6 tableaux banda na vanda kizela badiani watu tourner na diani baden bazo tourner donc bimika lokwa yo yakotika nde yakotika bango figurante mama na ngai wana nani kufa pesa na me comment nani masirika kuna masa ya kuna masanga ko mela fete bako bazo tourner nga banda check le boko na litama ya na mona ka emo babenga bibishi ya tourner eloko sikati mbangu nga na bite nga fona tourner loko ba chaka munoko ba negligera bandana yaki des tableaux wana ko na bite na tourner des tableaux wana yo bino ka ke tourner no ba tableau belé OK mukolo place na nga jouer même pas des tableaux mais yo kuduté mais yo sko ba bambi wango ba bambi nga ka tika ba bamba ka longoli ba tableau musuba ya na jouer des tableaux na yangoma na yangimos na sisa ko jouer yangoma yemoko place za papa biso meilleur ve na famille mobimba na mama do apesa nga penabi Makoma félicitations nanzima ite ko jouer boy mais yangoma akote ene nchuma yangoma akote ene nchuma abwaki seki na petit na ayebi ke kana suka mon vieux fioti ngoma madom ngoma motema ya fioti ngoma na bana nyonso ba meilleur ve na bino ba bona ne na bino tozongi awa yangoma siko ya kana suka yangoma Makoma félicitations basundeta non so Makoma jouer ko kende nyonso pe yangwana mais et pas yangoma na joie kaka tableau wana atikala suko benganga na film moko te photo ça la rappelle en vérité yangoma atikala suko benganga na film moko te à part ba film mobito sala ke zalaka ya biso moko ya groupe munduki na joie pe to joie na biso pe mingi te ka ba kolo groupe nde ba jouaka oyebi système biso to jouaka la biso te to jouaka ka mo ba tableau moko ya bongo bo mais ba kolo groupe ba jouaka ba principal OK so tel pe ba kolo groupe ko jouer moins
mais ba pesa ka ba principal. OK. Ngai le quoi rien. Moi na joueur principal. Ezalaka na ngote. Na joueur na principal te na joueur peut tabelo mingi te. On ezaka na groupe na biso mo munduki. Mais si on a un groupe mususu na joie ka vraiment te. Et comment sikoyo papa na nga Titi Kalo atali na ke pas Titi Kalo ne jouer na ke pas Armelou to Armelou comment neti Armelou Titi ko za papa na ndimite Armelou ako sa so film moi benga sa bibi te lokuta molobi boloba na te te wana papa na ngai papa ne mikolo abakisa ki moi yo mo yebe oke ngana ndo to vandi bo Armelou na kishasa ke yo jouer te okosi wala okuta okosi ndeni Armelou ako mona moninga amoni batumso amona biso mbalete esinandeni ba ne asuka na ba liboso mwana suka ta aya bongo papa de mikolo yo aobenga mwana te yango siliki na siliki makasi ta fo papa benga mwana omoni Titi Kalo ndenge moko na jouer blog major bate belé to jouer blog mouton na tikala ko jouer blog on otile on a regreta na yebisa ko ezakala misusu Diego musique parce que biloko Diego pesa ki soki tekami ozomona mutu tout azotia binoka omoni ya azaki na moi biloko ya Alpha Boko le peut jouer ya Alpha na jouer je crois moko be mi baleboui. OK. D'accord, merci beaucoup. Ouais, on continue toujours. Un grand merci à ma producteur Nyonso Obasala qui est artiste et tout bazala. Armée lourde, mon papa à moi. Donc au pendant le bara papa, na joua na mes papa ou afula Fanim Poutou na katapoto Armée lourde et surtout na Kalutiti Marcelo motema ya Lili Muswamba ML hein ba biyonde. Papa mapasa hein? Papa mapasa. Babi papa m'a pas ça. Merci Armée lourde Titi Kalo et pourquoi pas na Yemoko Diego Musique malgré na tikala ko jouer même JC Mabala les seuls producteurs Ngambe JC Mabala et puis Alpha Bokole donc tellement ba producteur bosé belé et pourquoi pas na Yemoko hein Babi Gilles Bavon Mwambo le grand messier de Paris voilà na dans l'état Bibi Shimako Mazo solo là to continue kaka un grand merci aussi à notre boss et surtout boss nanga Jean Thibaut Thibaut o apesi sou Fanny Katalea opportunité na Eco Cinéma et na Eco Presse et puis na zaka toujours invité na kata Eco Cinéma Bibi Shimako ma to yasko na o ya motuya par rapport ya nyos o ezoleka na kati ya Eco RD ya République démocratique du Congo côté politique non côté République démocratique Congo République démocratique du Congo du côté Bartiste OK ya bazela basi sakoloba te bazela basi sakoloba to beta kama solo mususu ya politique ya to na kata site na biso to beta politique te to tikela bato ya politique voilà biso za côté politique te Bibi Shimakoma so to bi total na omona na kati ya libota na bino chochocho za toujours ndenge mboka na ngana ndenga mabete boteninga regerte na omona la plupart boza mingi ba artiste au côté Anya Star danseuse danseuse to ekoto Bibi Shimakoma théâtre tozonga koto moi si joueur tozonga koto mwana no moko pe joueur pourquoi bino nyonso bolingi kaka kokende na esika wana mwana na ngana na badana pona mwana nga na ka fier ntaka ni na zama mukuse boya nzamba senga grâce un jour mwana nga pa koko mape Messi alobi ta yo pe ndo za bo mama ne emo ko vanda po betele maboko joueur na biso beta lati pe polo omoni to mi bizala fier ngana po to komisa mwana lobi o koma grand joueur ya mokilo ozomone to mwana nga pe na za siri na malobo na oloba kanga data lelo to ba lobby ya mwana nga wens dégâts ta ba trésor pour tout baate balali mwana nga za polyvalent ta betaka à gauche à polyvalent to betaka ba poste tout ta la grâce nzamba sali to na za fier ya ozana na mwana bongo pona bien un jour na sala maman net lelo maman eto maman ba drôle ba maman ba omone a fier na banana net ngai deux ezelo ko pe ya étoile lelo ko pe nzambe pe tala ba bien fait pour nzamba pambo libuta na bino fo bozala pe na ba bien fait le kebele biso maman na biso aida bate belé fani ndinga jeté même biso mo rondo to fanda to aida bate belé oyo baza bande kuna biso te o toza kutina ba lien na bango te mais to aida bango na ba hôpital na place ya kolala obi zanga nyoso meza na place ya kolala
zanga nyonso meza na famille lelo zuli comme na hôpital bo famille moko ye otala mama na biso ateka mal ya bilamba likolo ya mwana o aza ndeko na biso te pona césarienne mama biso ateka tu as bien fait eleke belé pourquoi pas nzamba sala mama na biso grâce à pambola biso c'est comme ça eza ba bien fait na mokili fani tozalaka malamu na batu nzamba opambola ta pambolo to pambola bana ya wana o nzamba osa pona biso. OK. Mais par rapport à chochocho zaka toujours mboka na ngato sa chochocho ngande chochocho ngane émission na ngeza mingi chochocho zaka mboka na nga o batu nyoso ba yebi o mama na nga Pauline Bemba ayebi Pauline Bemba ya ba Pauline ayebi ke fani katale afia chochocho zaka toujours mboka na e puis na yemo ko susu balobi Serge Ngembo ya ba Serge babimbinga mobali ya mwasi na papa mama bana na ye donc ba vanda ba ona kata mboka Paris baza très à l'aise même Bibish Makoma ezana liloba limakambo o ebima pe ezalaka ese lobama mena koluka yomoko en tant que yaya topé mwana ya mama o meka ko confirmer biso yango soki eza vrai ou faux série ya ba nyonyo balobi mama ya ba Anya yemoko azwa mwana na ye azana nu mineur amemi mwana neti et pas ya papa wemba ke kotike na ki danseuse est-ce que na yo moko petango zaki yaya tango mama memi leki na yo ti akeko tika yemoko na ki danseuse oli atika leki atanga yo moko atanke yaya uyoka ki ndenge ni pesa la ki ndenge ni mama na biso akenda tika Anya na ki danseuse te ozo mona Anya kenda ki danseuse ne mutu kuta banda ko kende kotala makamba robina na laranga parce que nga na yebana ki na ba camarade na ngebele na matonge. Après, Anya ba luka ba danseuse, Anya okende. Lokola zaka mwana muke mineur na ba danseuse nyonso. Nde siko papa mbalobaki noto ko zote oyebi kubina ozana carrière mulai mais to zote sa ba parents parce que oza mineur. Omoni poto zoyo po ba parents ba sa nini baya. Nde Anya yaki na ona ndako alela sala so combien de jours kutalela. Omoni nde mama salini akiko se présenter pas papa nde papa pa ki oza Anya mais ce que olobi na bato babeta lisolo wana ya koloba ke mama emoka kenda kotika mwana na ye esa tika pe Anya nesika mabe atika Anya nesika mabe te alona na ngo likola mabanga te alona likola mabanga te alona ipenda na zelo mabele moko bien po yango lelo zo futa Anya yango lelo efuta Anya difficulté koko ozala mais bola mozebele omoni yango lelo efuta Anya futi Anya place mabete efuti Anya na libula mabete futi Anya na nini te futi Anya place ya malamu et papa mbati lelo papa mbakufi Anya zaka na succès wana zaka oyo esenga kazala. Mais ce que ça là bino ndeni ntango papa wemba amemaka ba danseuse o bakendaki ba nyonyo o bakendaki atiki bango na poto et puis Anya tikali awa bino ataki ba famille non Anya longwaka avant c'est no makamna bango omoni ezana tibiso mbato sa na bureau mo ngana osa na bureau nanga makamna nga teta Anya bando yakota ndenga na tiki teta bando tuna vu o tiki teta pona nini o bona boite on a vu prouver nanga ngana to sola o esengi ezali kambu ya na leki ce qui conseille ça na ndenge na tiko pesinga conseil so na osalela na saleli so na osalela ngote na salela ngote Anya longwa ki papa pesa ki selo ba raison na ye o ya bande komuna na kati ya groupe na bango na viva la musique ce qui nouvelle écrite na bango soit disant bande oloba esengi alongwa akeno côté pas JB toko boya te c'est pas JB pe Anya zaki mabeza na tenga pas JB na zaka trop fier oh tela ya donc pas JB zaka trop fier et c'est temps Anya kende siko pas JB Anya telenga na kenda poto te obanyono bakenda ka abande ka okay poto te akeke pa poto na ye sengi bon comme ça ka ba destin nzambe fani okoke poto ta 20 fois soki nzambe lobaki chance na yo na bénédiction eza na ngona poto te eza na poto te fani eza ka place nzambe lobaki ngana toto bundi to luki vinde nyoso so nzambe lobaki bénédiction na ofani ezala na micro simbité ezala ngo pe na kishasa te
ezate mingi babimaka lelo pe bazuvi mingi akeka matadi ya pamba zuvi mana Kinshasa a souffrir bénédiction Anya tant akepa jibe moni esimbite selo ye o ya mona kepa jibe akepa wer e pa wera selo pe kaka ye o amona kepa wer abi na profena sani na tika na musique na fanda atiki na fandi akomi pe ndeko na bozane mai moko bino na bino ndela moko ndela libongo moko ya kosimba micro mais siko tant na moni tant na lobby ba lobby likambo ya JB papa chéri motopamba bambote belé hein mon vieux Roger Ngandu babi Roger Ngandu ya ba Roger mon vieux umela tant na moni na lobby côté JB tant na lobby côté JB lobby côté ano yaka mabe otenga manano eloni ne memiumba mona sentiment côté ano yaka mabe otenga nazalaka fier ya koloba komba JB asa bon moni etoloba malama batu kaka ngaso na biso na mona JB na mabete mabe JB na loba ne kaka po emo pe na lobela nga lobela ke président nga koyoka litoyi moko okay mabe proposition yo ye oyebise likambo yebaka likambo ano yebise yango wana akanga mina wana mais fani tanga musicien oyo yebi azam motema malamu ya kufungwama lokwa JB obi yokoke pa JB yebi yote mo lobi kaka problème ozanango so azanango na poche a wede bazami balé JB ne héritier c'est tout ponanga selon yo siko po anite JB sala anya bolamu ebele anya tika ko ba mabe JB te tilelo tilelo to JB asala kaka to anya so akepa JB ezanati ndaku na ye pourquoi mutabombo do ba mabe na ye nga maboko na nga elambela JB na lambi pe alepi azata na to ba azata na idea mabe te ke bibisha ko sala nga mabe ozomona ta mutu da so peso confiance wana ça veut dire alingi bino alingi yo omoni to bola mo JB pa na nga ezebele yona be pa na ye na linga kutu ba chete ponga kende pa ne to tonga penda mutu na se président mutote muto boete tale belé ba okende yo ba otika o ebele ngo pe ngana ebisa président ba kenda ba tika biso na JB d'accord merci beaucoup toujours continuer toujours bibi shimakoma ba ilia kamabe mon vieux babi mosaka toujours BCB nde makambo babi donc ngaza nanga mutu moko te naza mutu ya mutu nyonso mon vieux Werason de la forêt ngia mama kanda babi hein bino nyonso bambote na bino surtout na mama Sylvie mampata mama ya bana ebele bambote na bino na ye moko so babi ba musicien nyonso Ferré Wata Fali Poupa di Cap bino tout na linga bino tellement makasi ya makasi bibi shimakoma tokomo kende mukie na shiti ya émission na biso bibi shimakoma lelo stoki balobi otala théâtre yakala série à CD na série à vente en ligne en tant que bibi shimakoma yo préféré série ni CD pour nani no préféré CD basoma balopango fanobi mutu po avant na poto to tera poto po poto mutetekisa biso avant na poto uti musala na craquer mutu craquer asuki mais alekine ya mso asombi CD na ya tina ndaka sane akoti simbongo ti siko na minute oyo bino bata ba internet bazo kote bino bo azu kake awuti kanda kuna tie mega no ba wifi na ya tali na ye bo gagner combien tozo gagner elo côté bato kutu ba gagner nde lem susu ba mikolo ba chaîne na bino wana bo fungola ba YouTube na bino wana ozomona mais biso batateta to gagner elo côté na kalezaki producteur ba arme luso ba somba lo ba lopango ba titikalo ba somba ba lopango banane presque ba producteur belé ba major lelo so ba zal lelo o baza et ça pour na théâtre et ça pour na théâtre pour na koteka CD yo ba futa ko combien fani banda CD kufa na ndimi tozo ata $100 to zonga to koma pe comme pe mamba ba pire o tourner les selon qui pire mais na kala to ando tourner te selon qui pire te producteur te producteur ku ta to za momine mais azo futa o mais azo futa yo
osomona ça veut dire nga na préféré na nga CD bamaka ba internet na mino na mona ngo. Mais c'est que wana quelque part na ndenga mabete chocho za kamboka na ngai donc moi c'est que tozonga na époque oyo Kalutita zaka na Kinshasa lobaka na donc c'est que tozonga to pesa raison nga pende pa na nga na pesa raison parce que puis Kalutita bando uta poto ayo tourner ayeli yo muto ko tourner bilamba na o bilamba ko tourner lele na rôle na yo afuti yo mbongo le msu ba producteur msu ba futera biso yango te ya futi yango x2 ou bien x3 bolepe alambi biloko o lamsu banda to kenda film mo pa producteur mo boto lete to zuka ba o muta lia selon gune na lia ka fufute ba saleli muta kwanga muta loso ngana lia 2 fois encore yo makoma wana za mboka na ya wana tobunga personne amileki na kufa banda olambela biso alamba fumbo na Thompson to na soso na kena le soso na zongi mama personne nam wari kalo moni yebisa producteur ni siko basala nani asala siko producteur to muninga be chef na bino ya ni chaîne oui ne ko balambaka to liaka we transport ezalaka wana bino batu bosala na eko non na baba na invité soko ya invité selon na ça veut dire ndeko yebo na osepela oui invité oye bon photo caché na yo balambi olie omeli na bière na o ah bon oui na kati eko RDC za bongo afani tiko kosa oh non kosa ndeni tuna batungana na kati eko ba oyebiso non kosa te pour un tout ça na lobby e boteni nga regate batum suba ko mona na loba pona site na ngate parce que ngape na kati eko tina kendo tungena kendo loko invité donc nga za di côté presse donc côté cinéma na kenda kape na tungena sisi ba pesi ngape caché na nga na transport na nga na lié na meli ponga na suka wana te soto binde tititi kalwa ndenga ndo pesa wana penda lokuta na kosi mais du moins oui auditeur o abande na tango wana ko pesa déjà est-ce que na tango lisusu mais na tango kasi bino bo comme na ba internet bo bomi CD pour internet nga una préférer kutu mbongo na va nena ngwa va nena po ata sali film moderne et kende kana YouTube batinyo so bazotala ogane nini mais nabi c'est qui mo ayaki 3 ans plus tard azaki na Kinshasa c'est gana peka ba vente en ligne ezaki déjà mais asala ki pe ba filmer esa gagner ndenga bando gagner na CD bon naza si on a film na ponanga asaki ndeka a perte dépenser pour afuta ki batu selon ba cacher nde bat bazwaka oui selon nde ba cacher bat bazwaka mais a bénéficier na ngote donc ezaka lokolo ayeki ko kaba mbongo donc biso bato tunaki to kaba to zwaki mbongo kaka ya ko kaba ma parce que ye na parne a gagner ke le côté tu vois donc eza vraiment normalité eza normalité c'est pour nanga muto asala internet on a ba YouTube kangai en tout cas yana donc yango moni na lobi ke à l'époque tant que Kalutita lobaki babimisaki mutu mabe bon nga na loba tant que journaliste boteni nga rigueur te tant que Kalutita lobaka ebimaka mabe ekendaka na ba ndenge belé ebimaka pe na ba groupe batu ko swana mutu na ndenge nae ce qu'on a lelo oyo tant yo moko déjà artiste ondimi ngo ke tant wana ezaki mabe ezaki bien par rapport à temps o donc c'est que to pesi raison net oui faut te passer raison net nga faneta na tourner na ngate na fananga po na oke no tourner na zubilamba na bongisi suki calculer na fani na bongisi suki boy na écouter nga dawana msu ba ça et quelques dollars kande na tena mutu bo ça et quelques dollars bilamba sika ou bien bilamba nos enfants là bien faut la bien on appelle na mbongo na soma na moi ji avant bando peso ji faut na petit na même la biso ba saki wana faut ali amela na suka boye 3000 francs Parce que 3000 francs les transport à part caché. Yango wana kaka ba transport ni ba peso caché ni ba pesa. Makoma polele. Caché ni ba pesa po ezate. O tourner les pirio. O ko jamais ko kene na ndenge ke pesa nga $50, pesa nga $100. Na motema o yebi na motema nanga. Non ça na ko un jour au sala fait. Et net isko fata benginga bibishi yo tourner na ba fatu futanga. Wana ko misko seno ye motema na ye. Non sala ngote. Omoni so apesinga caché nanga o ya pesinga na ozwa parce que ça na mutoki nanga mais so apesinga te na ko déranger te poza master nanga na liaka ne la la ne master nanga na ba passe moko pa edaranga ngape na ba passe moto edanaka ozomo ça veut dire na ko tourner nanga o fele ndenge lingi ndenge alingi ndenge kutu nga mona ko lingela
mais eza te na ke patiti kalo abangani bibishi na otourno fele aosala ngo te na bana na ndako na liam na mela koka na ngabo esili tongo etana la na melina kwakera na osilo lali d'accord ba relation ndenge nini ozala nango na ba artiste nyonso oya RDC bien ya mikolo nanga bayebi ke na lela bango fort na sexa bango so na kutana bango ba oba tozana ba age moko Fatou Kayembe Tide surtout mama ya na ngai Zidane ye penda za ya mona partage kana na ba moment moko boye atika ngate to baba za ebele même yo Fatou Kayembe qui encore Niki base belé Exil mama Sila pona benga Sila mama Léa toto kutane kala mingi te awa ake tournage nani susu Sundiata ya mode Touké apa Herman esa mikole belende na omona été banda voyage qui tia ye mais tout ça qui bien aillé tout ça bien presque bango tout ça bien na bango d'accord côté ndengo za kovandi loko ezumwa tango travailler te et ça rondeni so vandi okike intel boye babwakeli malade ça fait mal et ça kama befani obi eto zanga na biso biloko kolia mais nzoto zala makasi omoni ko bwakela muninga malade be ko sana muninga mabefo sana motema moko na ebite muninga za responsable za na bana za na famille tant yo souffrir ye bongo au PC 2 ans une année 3 mois 4 mois a obimate bana na ba olia ndeni kolela ya bana wana kolela ya famille wana ça veut dire yo na vie na wata uzanzoto makasi ozala ka malheureux ozomona eza vraiment mabe na sepela na iloko wana tamukete eza mabe conseil nini opesa na ba obasala baninga ba obasala ngo ba ibaka justice nzambe ezali justice nzambe ezali nzambe azazobate nakolo baka bongo nzambe pe alala raté ça veut dire elo nyonso to sana moki nzamba monaka azotala azomona to ezape na moment moko oyo sala ka baninga yo posani bon sala ngwa ta basali hoteli wa musana ngoni o tika libanga te même osali muninga après 10 ans 20 ans 30 ans kombo na okokota na libulu okokufa netinga na yo kanisi na bomi muninga bana boke muninga maladi uwe muninga na kufinga na kozala ka libela na libela edit bongo kutu mona mukondi koto mosa mukondi kota kufa e bongo yo mutu sala na vino bomano ka bato pesa bato ba malade kufa karati na mso zano pe na mbongo te na konta ata na $1000 te et tata yo kufa na. D'accord, merci. To comment na suka émission na biso pour ko sukisa na question oyo awana pesa o passe au sala ba dédicace na yo par rapport ya question on a zongi sango mingi mbala na mbala par rapport ya président ba comédien na président ba comédien na ne uto leka batu ba pesa candidature na bango ezaki monseigneur Modero Totokani Fiston Saïsaï et puis Rokabela Bodo na bango wana nanu jusque là bango misato na part na yo bibishi makoma so bibishi o voter nani Saïsaï mais on répond au kamba boko Saïsaï pourquoi on réfléchit te na réfléchir ndeni na ebeza Saïsaï yo na réfléchir ndeni poni yo ponika Saïsaï poni Saïsaï raison aza capable ko sala nyonso esengi bosala akosala oyo bino bato boza soit disant na association na bino Saïsaï akosala ngo sans plaignant et là on nyonso na mokili fani omona mokili ndo to komo zabu tout est comme nini mbongo yo za na mbongo te fani on dit moza président Bibiche est-ce que Bibiche peut un jour bel c'est quand on bel la famille na ngai président faut pas bimisati c'est quand yo za ngote o bimisani to bana sous cotisation tata osa cotisation na muninga pe kuna osa na souffrir mais ça ya ko kipe kutu te kutu bozela obosala ba cotisation bosala na oboete a obimisa batiaka président pe batala ka bozu ya président to kota président ka boka tanga te to teka mutu président pour lobi to bana su ba cotisation za la na moment o esengi ke chaque réunion to teka cotisation la biso boye pour za na caisse ceux qui muninga zuli kambu ube po mo esengi to bimisa mbongo d'accord siko muninga zuli kambu président o batiaka bomba mbongo ceux qui question na benga bon à voyager tito zela ube za kite connexion pende bakati boy mbongo ya na banki
siko yo na ndako wana eloko te mais ça ina ndimi te na ndako ne ça ko za 2000 3000 4000 dollars na ndako yango na ngapo c'est longa ça Merci beaucoup to combina suka ya télé réalité na biso ezaki bongo lelo na Bibi Shimakoma avant to kende na nous numéro contact na yo et puis ba dédicace na nga apesa numéro contact parce que je sais pourquoi ils ont besoin à Benganga ils ont de konanga numéro no yebanati a bengio a solo na yo soki o bosa kuna mais numéro na bona pesa te. D'accord, ba dédicace non ba dédicace nanga ba vœu nanga pour toi déjà le 15 janvier na pesi ba vœu nanga na mama nanga Mami Lomé na pesi ba vœu nanga na ya nanga na bote pa cheval blanc na Lyon na pesi faloni lek nanga ba meilleur vœu na mobali ne jano bamba PDM na pesi camarade nanga madoka bamba ba vœu na ye na pesi camarade nanga Raymond Dikoza ba vœu na pesi camarade nanga Wilma Bokilo ba vœu wana za congolaise ya Braza na pesi ba vœu nanga na Totolia na pesi ba vœu nanga na Baby no Chimanga na pesi ba vœu na pesi ba vœu nanga na Alain Django ya ba Alain na pesi ba vœu nanga na Kayombo ya ba fidèle ye na tanga rapide avec ya petit nyonso croire na pesi ba vœu na pesi ba vœu nanga qui encore na Bosco Makoma na pesi ba vœu nanga na Bénédicte Kapinga na pesi ba vœu nanga Bazé Belé na Charlène Makanda na pesi ba vœu nanga na Ismaël Timba ata na pesa ka ba vœu Ismaël Timba to côté 2019 na pesi ba vœu nanga na nani susu papi camarade ya fidèle na pesi ba vœu nanga Bazé Belé ba fan nanga nyonso o balingaka nga Suisse, Allemagne, Belgique, Paris, Lyon, baza presque partout yango ma ba vœu nanga Ansiluzolo ba vœu nanga yango wana Amanda ya nanga Amanda Clarisse ba vœu nanga yango wana yaya je sais que nzamba kosala kaka ba vœu nanga yango wana na pesi ba camarade nanga nyonso na pesi ba fan nanga nyonso na yebi ke bolinga Bibi Shimakoma zui moi ta ebele ya kozala na bino ya kosepelisa bino mais kala mingi te nzambe nanga kosala nga grâce bomona kanga lisusu lokola na lela bino fort 2019 o nzambe akota na bandako na bino nyonso apambola bino ba o balingaka nga na pesi bino mbote ba o balingaka nga pete nzambe nanga abatela bino en tout cas Fanny na sepeli makasi komono su na 2019 merci c'est tout hein. D'accord, merci beaucoup. Merci Nabande Konya Sabalandaka Eco RDC. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre télé-réalité. Aujourd'hui, c'était bien avec Makoma Bibish Makoma Yaba Bibish Bino Moko Boyoki Boyoki vrai non naye Boyoki Bongo explication par rapport à ma question au Bino Bosenga Kibisoto Tunaye Fanny Katale Afi à Chocho Zaka toujours Mbokananga Natuni. Merci beaucoup. Derrière la caméra, c'était bien verdict Yoka verdict 24 mise au point et pourquoi pas à ma maman pour juste une Congo moté ma papa Willy Congo équipe technique Mobimba équipe Eco RDC Mobimba du côté presse côté cinéma bino nyonso tellement tolinga bino makasi tokutani bongo mba na sima na rosuki sana koloba bisous bye